Losako pe longonya na bandeko banso bozuli bakwa kolanda magazine na etumba ezalaka présenté pa ya mwana suka ba diaspora Serge Bolo tika to pesa merci na kolonza meninga pesi pema mbala eleki te la saki bino mwana moko die merci ba commissaire lokola marchandise ya mutuka bazula ke mbongo soki bazwe na tongo batamusi na poka ba pesa koko na bango 10 000 francs pour na versement mais grâce à docteur Chanira Alexis l'intervention utala ndenge mwana wana die merci aleki l'intervention kitoko mais le reseka pasi pour na manque ya frais de sortie jipel ntumu elegi na ye moko sidi kambo bolinga lokala luma enyata matoke bandeko babolingo anata na commune alimete na kotala mwana na biso na kombo ya die merci mwana oyo mbaleleki bakomisa lokola mutuka oyo ebulaka ya D17 na tongo ebimi na poko ye na mbongo mais grâce ya fondation Dikita Sisu oyo mama Chanira nde bazaki mwana biso na kombo ya die merci alekaki l'intervention ndenge makomelo na livre ya Esaïe 1er apprenez à faire des biens et rechercher la justice de Dieu yango moni asalaki droit na ye pona ba orphelin ya kosunga mwana to die merci tellement nga pe za motema malamu ya kokena ko assister na ngena ko sala assistance na ngai kuna na hôpital ko tala die merci na biso mwana biso mais pas si pe mawa bandeko basala makambo il faut botika yango mbaleleki esala mangi mais tout so bazui oto mwana batuluka mutuka kwa kanga kaka bataboye po apena to ebite yango mama te so ba détail to kala vérité makambo eza ndenge nini. Bonjour bandeko bazali bisika nyonso ba bazali kolanda biso ngai nazali na fondation Dikita Sisu Chanira na nzela orphelinat la Vierge le pauvre na kanisa bomonaki bilili ndenge nini mwana azalaka na problème ya chirurgie ndenge tobundaki kobanda-bandaki ti lelo tokomi l'étape oyo esenkelelo mwana bongi il faut tobima mais nous sommes bloqués pour nos moyens ya sortie c'est pour cela que tane ko tovandi pamba on arrête batoza bloqué moyen tobimiza te tovandi kana kati hôpital par manquement bateko ozali koyoka biso par-ci par-là soki possibilité ezali na nzela oyo ya milulu ya lisungi oyo nde bokoki kosunga biso vraiment pardon nzambe atikaka na ye bato te et surtout kaza mwana etike soki okotisi ye niongo ndenge ekomami nango na Jacques en tout cas nzambe arestauraka kaka ayebaka ndenge nini napesaka jamais atikaka moto oyo akotisi loboko nini asana bana bitike bongo atika ye azongisela ye te lokuta wana nzambe wana aza nzambe na biso te mais nzambe na biso toyebi atikaka te tosunga bana bitike tosunga mwana bitike na kati ya orphelinat la Vierge de pauvre ya mama Dikita Sisu Chanira. Merci beaucoup. Pona mabala ya faire part ezalaka malamu to ezalaka mabe bota la réaction ya mama na biso balobi awa na micro ya Sidiki Kiambo leta lukala luma emona na toke tolobaki mabala ya faire part ezalaka malamu to mabe mama ba expliquer awa na micro na biso ya Sidiki Kiambo mama nto ba vérité est-ce que ya malamu to mabe mabala ya faire part ezalaka mabe keke bango bazokena kobala basi na mbongo ya moto mosusu esengeli koluka mbongo yo moko na mutoki na yo bongo obala mwasi kote kobala mwasi na mbongo ya moto mosusu omitie lokola na singa ezalaka malamu te lobi ekozala soki biso te bela balaki ye te yango wana eza mabe luka na mutoki na yo moko malembe okolonga Mama Jetou pe azana to pesa basango na ye mama Jetou est-ce que ko ba na faire part eza malamu te mabe lobango vérité ya mabe eza mabe po mwasi ozo nore mwasi na yo mwasi mo ozali na ndako okay bala ye na mbonga mutu mususu ko sala bien te lobi kuno ozali ko soki ngako tie te mbe ya bala kite mbe ya bala kite eza dini te soki obali mwasi na mbonga mutu mususu obali ye te Mama Paulina pe azanga te on pas on peut sa biso a lokala luma mama Paulina est-ce que vraiment ils a solo te la mabe ko ba na faire par exemple malamu te mabe yebisa to vérité la malamu te la mabe faut mobile faut ça l'effort ya yo moko ce n'est pas dire que utaka idée que batu ba épauler yo faut yo moko na no ça l'effort tango yo ça l'effort yo moko se mande ba épauler yo na sens
awa pe tokomi pa mama na biso komo yali mama Lidi pe ezanga te pesa basango na yo lukala luyuma awa dada kitala ayoka Audrey Menga mama Shela Nesi elonga mama Yali Bweso bayoka vecteur na bango est-ce que eza ya solo ya Lidi ko ba na faire part eza ekuta beza solo pendant vérité bon ezalaka mabe bon libala faire part ezaka elengi te mpo yo mutu mobimba otie makanisi na yo epai ya bato po bato wana ozozela opesa bango bapapier po baede yo na likambo wana siko ole yo moko mibunda makanisi na yo ekomi epai ya bato eza bongo. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés à la fin pour l'édition Lelo et le Koto Alingala qui n'est pas na comme na suka na ngai ya magazine na biso Lelo. Oh ezaki présenté par mon suka badioka Serge Bolo tika na pesa ba remerciement na ngai mandeko Banson lokola Proche nouveau Zonzuzi ozali papa ya bana belé Pepe Tazi les rassembleurs congolais Madongo Zulu tika na bande kolonza mais merci ndongo bateli bandeko na ngai merci oaki sima ya caméra c'est dit que Kambu yemoko asima ka machine merci maman Marlene Bweso Merline Bweso MB na pesi mbote. Merci mandeko Banso bandaka kini etuma. Merci na JP Kingu na vani. Merci na Dade Kitala. Merci mandeko tout batala biso. Merci na équipe nyonso oyo simaki biso. Pourquoi pas na ndeko na biso JP Kingu odaka na mboka États-Unis na pesi mbote. Tika bino nyonso ta batela bino. 4 ans je vous dis merci, on se retrouve à la prochaine. Au revoir.